Na Dakar, tata mokozalobaki, ba manioc. Oya biso. Tokomi kosala nango. Ignorance peut manque à connaissance nde ezobo mabango. Comment expliquer que deux individus, soi-disant journalistes intelligents ya molili, se permettre koleka na plateau ya télévision au cours d'une émission pour na kolobake mokonzi ya mboka aza lokuta pe akendaki kokosa na likambo tali fabrication ya mapa à base ya manioc lors ya passage na ye na sommet sur l'alimentation en Afrique au esalamaki na Dakar na Sénégal du 25 au 27 janvier ileki. Le secteur du manioc, aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Avec beaucoup de légèreté, tout en se moquant, on a commandant suprême, il y a FRDCP, il y a PNC, les garants de la nation, le 2 Dupont Oyo, bazo soit plaisir. Donc, pour nous, ils vrai cadio châté. Alors, quand même, représenter le 10%. Abeti biso biloko awe belé. Abina kine ba miso na kosikara. Ba mana bango ko timbela na ba réseaux sociaux yo ba kosala ba enquête ti ba yo prouver que notre président Kosaki. Comme naza loin, ato pe ba lingi ma ba forum ya ba manyoko zera na beta bo. Na beti boro. En réalité, lui était convaincu que ça le coûta. En réponse, n'a les deux journaux Fouati, coordonnateur et cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, Mwanamboka Philippe Ngwala Malemba Atalisaki au solo. Projet ya solo pe ya kitoko. Mbongo ya projet wana ezali déjà. Eza théorie te. Batie maele na bango ba bitala to kosala ngo boye pe to komisi yango mibeko. Mibeko ezali oyo zo permettre kosala lipa à base ya farine panifiable ya manioc ezali to changer moi muke okoyi ko lobate ke ozana information te yo ke lobake mukonja mboka kosi bokende pa ya professeur Yanjo OK na université de Kinshasa bokolia mapa bokende na Mongata bokolia mapa wana oyo bayaka ozana information te oye awa na plateau raconter n'importe quoi mukonja mboka kosi batwana mutu avant lobalikambu surtout ce que zo impliqué mukonja mboka. Information ya solo. Trop c'est trop buzo ba eleki oyo penze komi ko senga na ba service spécialisé batala na nuka ya bana mibali oyo bazali ko sala soni ya presse INPC. Bozali ko mona bango te c'est ça que et nini